Balandier Congo Live Télévision Mbote bisika bozwami partout dans le monde entier pour Rolanda biso à travers chaîne YouTube le Congo Live. Oui mais ça na kolobela bino actualité politique ya mboka na biso Congo. Lelo penza to kokutana mona mboka Médard Kakolongo azali moko ya ba politicien ya mboka na biso Congo, président ya Congo en avant na penza to kosolola sur la question d'actualité ya mboka na biso Congo, surtout mingi matali interpellation ya DIRCAB ya chef de l'État Vital Kamerhe o mikoleki mona mboka Médard Kakolonga banda koloba na masula 15 millions ba détournement kuna na présidence lelo oyo tomoni état de droit est frappé Kamerhe. Mbote président Mbote mama Joan, mbote na ba nyonso ba kolanda biso na poto partout bana wana Kinshasa na nzela Congo Live. Merci mingi pour na invitation kasi na sepeli ata mukete na makambo Congo Live busali bambate bandeko nyonso bisika na lobela makambo oyo babandi kozongiselanga ba video nanga mike binote na websinga yoza suki muntu ya ngambo na kuna na yeba kite pongai na loba wa mingi surtout na matina suka odo na loba yango epui na loba ka pona ndima ete jitezeli ya solo il faut bakinde na tata oyo muntu bandi ko pesa lobe misami solo wana yo katikati oso bomina yo to ça na profiter quand même na il faut bozongisela batu malobo ya ngai apona barchive na Congo il va le loba avant que na matinée et belé na lobela makambo kal yoka bango za na acharnement oza mutema mabe lelo to suki wapi donc biso parti na biso Congo en avant to mona ka makambo nde musika yango muntu za la partie ya sentiment to le parti ya mboka intérêt ya mboka ndi kambaka ba action na biso. Moi, l'amboka Médard Kakolongo, lelo penda DIRCAB ya chef de l'État Vital Kamerhe azali bon interpellé na parquet ya matete na matali détournement ya ba mosolo ya 100 jours mingi ba koloba pour ni ba bandina on likamba 15 millions te après ba ko kita na 100 jours attaque au président Félix Albaki za bon rétro commission l'autre moni INC ba sangani penza bango ba koloba ete za bon acharnement à la personne de Vital Kamerhe ba olinga ba humilier Vital Kamerhe boni ba ko na parquet à Gombete bako quitter na matete lelo to moni quand même état de droit ils ont frappé attaque au caméra se présenter qui te babi mokola lelo susu il faut se présenter kasi kuna ba zuzi pe ba boyi ba avocat ba bi ba lingi yemoko présence physique bon ya yambo foye ba boye biso to pona état de droit na commis un certain moment quand on combatanga makasi pour buzobe commis trop. Webitango balobaki makambo ya Albert Yuma na Jekamine. Oki Shada lobi alléluia amen. Muntu sokia meki kaka ko toucher to ko paralyser mboka. Donc Albert Yuma justice ko sambisa batu nyonso sauf ye. Et komi pe na Kamerhe. Invitation ya pamba d'ailleurs ba ko tout ça Félix c'était Félix yé moko alobaki ke alingi ko mwana regroupement au-delà il y a 20 personnes te. Bango basanga na butu communiquer basa combien? Au-delà il y a 20. Mais bala te ba cash ni. Non, ba lobby ba kuta bato au-delà ba est-ce que va préciser qui? Bateliski bato sakaniyete. Pour le cas qui déjà 20 na ko première violation mesures sanitaires. Yami balé. Biso to la kana problème personnel na Kamerhe te mobali ya mama Mida et talibisoté. Mais nous avons un problème parce que c'est Kamerhe qui a géré l'argent des contribuables congolais pour la genèse ya likambo oyo. Kamerhe akomaki mukanda oyo tango bazwaki bokonzi na cadre ya 100 jours à lobby ata 50 francs. Beaucoup faut abatouter, beaucoup c'est la dépense te ce qui présidence de la République et PSI ndingisate. Parce que président de la République on zaka Kamerhe. Yemoko. Ah, on t'a signé mikanda bon. Et puis son chef de l'État est pas signé. Maman na ko ebisa yo, ngai makamu est chef de l'État mais justice na msala na ye. Bon mais chef de l'État azala ko la mobeko. Sauf que ça s'est impliqué na kachinga na ko landela ye.
yo bangi saka bana non makambo chef de l'état to makambo mo ko tsa makambo ba tribution de kini ndeko caméra komi ngala ke nonaka makambo simple bon boko le acharnement tango komi ya lobi ba bimisa musolote aya bandu ko pesa ba marché de gré à gré et puis tala mutema mabe benga tabatu bazala ka di domaine akeko doka société ya liboso na pesa même ba kala zongi seranga ba image nanga ba kango Semibo Congo mama biso batonga kana bango banda kote baza na construction te musala bango ya kotonga ya kusala ka bakiti na ba mesa ya solo wana na kwebisa yo et puis même tango caméra ça banozo ba pourcentage là mais yo kana ebisani yo même tango azala ka président assemblée nationale tata o wana muntu bandi ko pesa ye ba meuble aya kamati mbala moko société wana apesi otonga bandako kombo nango Semibo Congo l'état congolais a décaissé mbongo 667 millions ya dollars nazana relevé ya banque tango elongwe kuna Semibo ayepe na tour na ye caméra balobi c'est commis 57 millions. Ok, tu as 57 millions. Les a 300 maisons préfabriquées. Et 3000. Il y a Yambo. Na kanta chobate to banine tengama. Depuis bachango sotalengo yokana mawa. Qu'est-ce qui s'est fait? Semibo ne veut pas construire. Semibo Congo est sous-traité. Yepes Semibo na ndenge na ye. Aye, à Kamati, à sous-traité on a Ousmane Sarel. Ousmane Sarel, au lieu de 57 millions, on a bango balobi, ba payé 2 millions 100 000. Donc, si tu prends 2 millions au sali moins 57 millions bolobaki et tikali 55 millions et limoué. Ousmane Sarel a eu Mukanda. J'ai l'accusé de réception. A comme le premier ministre, le monsieur le premier ministre. Awa bakambuya bandaku, ngana zaka kana maboko na ngana 2 millions. Namoni 57 millions wanate. Lettre officielle et ali. Batu na te waneza acharnement. Caméra suka wanate. Sur le terrain comme tato ya sala la 100 jours. Okokamwa. Aye akomela oli ilunga. Alobi ngai asa d'abord na compétence wanate. Oh n'a eu contrat mon koboye pone me baki 13 conteneurs réseau ya. Combien? 10 millions de dollars. Tilelo baki sur ne payate. Bato na te acharnement. Akeyi na cadre ya 100 jours na Bukavu na Goma 30 km ya nzela. 10 km na Goma, 20 km na Bukavu. 1 km ya nzela 2 millions 200 000 de dollars. Ezalaka wapi? Ezalaka wapi? Or na ba statistique ya sur les alakaka 1 km cause à la 1 million. Ngai na kota na ingénieur moko ebisanga boy 1 million wana batiaki yango po bayiba menzela ya solo 1 km peut nous prendre dans les 500 600 so ke belé 700 000 mais bango batonga 10 km na Goma na 1 km 2 millions 200 et ça fait une affaire ya ba 66 millions de dollars. Yo ke soko kindoki mbongo wana bayeba defiango na TMB. TMB maintenant a s'agit avec Foner. Maintenant c'est Foner qui va commencer à rembourser cet argent-là. Or Foner n'est pas appelé à construire des routes. Foner répond entretien ya banzela. Et puis basi ba bengisi mokolo Foner. Alobi oh non depuis na kina NRB nazoka fièvre matingai na quarantaine okoya ko samba tata na kwebisa yo. Siko mola mboka caméra lo malunga sa te kaka ba détournement. Mama na biso muntu na etika ningai ngano kwebisa ba congolais na be Holanda ba Holanda biso na poto. Tango siko batumaka munyonso na tango ko ba to partenaire bazo telem. D'ailleurs le ministre ont violé la constitution parce que tango commis ministre au signer charte à bonne conduite au coquille qu'on s'affiche comme membre à parti politique. Ah non attention, c'est pourquoi nous voulons construire. Moi je crée un parti politique pour construire un état au vrai sens du mot, pas blague ne bossa la kawan. Donc premièrement va violer nene ya santé basé au-delà de 20. Félix Salanda ba tona ko bisayo basé au-delà ya 20 ba humilier yo ya mibale ba ministre ba signer charte de bonne conduite ba kende contact peut ba signer faut ba démissionner.
okobanga nini ele ko seba onde ko banga ce que so yobi ko za na yo innocent juste une invitation agitation li ya nini bon ba bi fe ba funde na parquet a Gombe wala ba kitisi direct omoni mutile bango lelo ba komanga justice mwana ya mobali ba tena makala o 10 mois samba kate Merlin Mvumvu oyo ayeko yebisa biso ke tata to ko somba ndako 4 ans na Nyangwe sur l'équipe planète sono tout ça bakangi selengo na sana boloko lelo 10 mois asamba kate bango lo ba semestre justice kampo na baninga oh boko samba na bino je vais vous dire bato ba bisinga eskeza ya sol mais soki Félix asele ba yema salo etalié déjà biki mbule mibale angoye bilana ya libiente koko soli na mboka bato ba komona pasi soki ya koteli ni ye ngamu to solo ko bundisaka ye aye bango malamu mama ona pema tala mukeba ya mega ko ganga mama 15 millions umela makala lelo nzamba sungia abimi sikoy bisanga na mukeba ko tibolo ka bimi munene Congo bato bamoni na muyibi ko yeba ka mbongo ko fanda ndoka na babote corona peza bi bakangi babote de nuit o bokumuna ko fanda ka tata mubimba ministre soki bakonzi ko yiba ka mbongo ba congolais asana bote bazoboke na ba DJ oh maintenant c'est son excellence oh muyibi Vous avez pris le pays pas pour gérer Kobongisa Congo, mais vous avez pris pour détourner les moyens des Congolais. Nakobi se Félix ça les banda makamboy. Obi ke to finga Kabila mingi oh Kabila zalaka muntu mabe azala dictateur, mais Kabila des directeurs de Kabila na ye. Atika bango basamba Muntu aliboso Evariste Boshab. Baltangena makambo ya Sinel ya qu'est-ce qu'elle a fait? Attika Boshab na justice. Justice c'est Sambisa ya lobi que non. Ba blanchir que Boshab a simbelo comme côté. Justice rend justice. Nous avons vécu Beyasiko, directeur de Kabila Kabila. Kabila tikaye na assemblée nationale commission. Patiki Kamere. Ah, tout le monde a solo. Pour na ko ba ko bisanga o Fatia lobiki akobatela yo soki kaka o chelo corona makambo ba yiba kambongo ba Congolais okota ngamu tu ya libosa niye. Na ko bisa yo kangi majoyo. Donc nous voulons un état de droit oyo omini biso. Webi mukolo mususu via Etienne afandaka. Skonde pour Naniko tanga mingi te. Vieux rétro commission leki. Ce que Etienne a célébré. Talawoy. Il ne travaille pas pour le Congo. Donc c'est quelqu'un quand il fait ses yeux, il y a des calculs. Ce que nous disons na moya lelo batika justice et ça eza makambo ya ba acharnement règlement de compte mbongo ya ba congolais et monana. Oui, mwana mboka Medaka Nkolongo tout pour ça non tout beta non masolo bokono na to boy ko tanga kombo na mpona ma YouTube et ko sa mabe bokono openze e ko boma monde entier. Oh, to tanga te coronavirus de mama net be sendeni. YouTube so boya ngo. Ba so boya ngo ba to sala kwa publicité ya maladie moko songolo pakala. Bokono o e penza ko boma monde entier. On a vu la Kinshasa tout monde déjà ba 180 cas donc 9 guéris babi 90 personnes bazar na bonne voie à guérison. Quand tout le monde ba confiné qui ville plutôt Gombe ba confiné qui pour 16 jours. Kasi to landi ko benda na mwana mboka Kasongo na Ngobila babi batu musu ba koti ebele na kati ya vite ba te ba ko luka nini e po ba même so maladie ba na ngo awa na ebité est-ce que ça idée malamu ndenge gouvernement ezui penda ko confiner Gombe. Yayambo ozomona bokono wana yali yote belembisanga za coronavirus donc moi ce que je pense c'est que yali bokono yali ko boma ya solo mukili mobimba bato bako wa masanote pasi nangana motema ezali komona bakambi na biso bali ko kamba gestion ya pandémie oyo okomona tato eteni makambo ndenga zo communiquer yali malamu te ozomona o muntu angwa za belge o muntu angwa za français donc tout ça soki bato mingi batia ba doute eza damba ya tato eteni ozomona après yeko longa na tato eteni yeko koma sikoyo na moyembe en tout cas naza na respect mingi pona tata wana omoni eza moyembe eza mukwege eza lokola ba richesse oyo nzamba pe biso mais moyembe siko ya tenga mina ye surtout na makambo etele
si atenga mina ida avant trop na vaccin Afrique d'ici beaucoup na ba 1000 cas 3 personnes bakufi biso awa hein toza kaka soki na 120 quelque tokomi soki na ba 19 soki ba combien de morts mingi babio ba poison et puis des dés okomona kena bato yo pe ndenge baninga mususu Félix alobaki que non toza na cohésion te c'est-à-dire que muntu nyonso parce que jusqu'aujourd'hui mokili mobimba kisi wana nanu monanité bato nyonso bazo tâtonner chloroquine peut kobikisa bato chloroquine kobikisa mais bato nyonso bazo tâtonner nanu bazo kisi vraiment oyo esengeli te mais soki baninga par exemple docteur Vango alobeke ya zobikisa bato il fallait nde abenga pe bato wana ayoki bango nan nyonso eza bloqué abongona comme journaliste point de presse chaque jour nombre de morts 12 14 15 non et puis ce qui m'a fait très mal alobeke bato babiki 5 nde na yoki mais na moni lobby asali mukanda kaka pona madame ya économie akasia kande ndebo sali lokasa wani elipam yale muto musolote nde basali mukanda donc 4 muso basali bangote yango na okubisa bayo basali mukanda oyebino babonto babombi yango akasa nda alakisi yango bato babangi esute te mais na ko ebiso que pourquoi ko sala yango bongo il fallait que ça bato nyonso donc yali pasi ya bokono wana na sengi bandeko na ngato falda na to mibatela uzomona alors makambo ya vaccin na regretaki mingi na maloboyo docteur Moyemba lobaki malgré ayoko zonge la deuxième fois et puis nazo conseiller papa concentre-toi lukaka ba molécule soki na jeune tika makambo ya koloba loba yo za muntu koloba te tika na recherche koloba te si tu veux communiquer luka ta jaune yo te muntu journaliste zuka ba expert en communication ba loba ke sika na yo mais ndengo lobaki o toza ba candidat na ese biloko wana okosi yoko sala makate on peut ça $20 ba peso $20 ba bitu ngana sina proposa baba nango na bitakwira baya na kokonyangi po bango bazana mbongo ebele bakozo yemoko muyembe bacheye mwana na ye bandeko na ye basali mais les Congolais bakokota ba biloko wana te mais ce que je veux aussi dire boto bazoye baté botala likambo ya confinement ya Gombe je demande que la police et la politique spectacle to monaki na ngobele na kasonga o na de na hiérarchie ngobele hiérarchie c'est moi alors quand ces images font le tour du monde on ne va pas nous respecter c'est inadmissible c'est inadmissible biso tokanisi ke la police etikala à politique $5 leki na nzela mbo wana bato supe bazoko samaka mo bingaza na vérité ngai nazana macaron na ngai na lekaki na ville en tout cas na lakisi macaron bakei nango ba vérifier batali na mutuka na saki nga moko na saki na montute osilisi OK ba prélever température et loko na moni kokoso savon ezatika ba komi ko teka savon pour ceux qui ont fini bouton même na ni na savon mais bimi na tuni oh ça ça faisait mais na kati oh non tika ndo bango na TVT yo ya kasi to te kisa makambo bongo te mais ngana moni place to bazo pesa 5000 te 10000 te wana en tout cas wana ba kokosa mais tozo senga ke makambo ya corona toute politique na katete tous là vraiment correct to bondisa yango oui mwana mboka lelo penza to mona ki ex première dame na biso mama Olive Lembe ye pa kendaki ka bato mi balobake ya kunda ka bibembe ya za ona ka ton bato bakufi pour une première fois to mona ki opesa 400 chloroquine kuna na INRB kukuta na docteur Muyembe pe pesa ki mo enveloppe kasi lelo e komi chloroquine wana ezali mabe ba chloroquine wana non conforme ba meki ko tala o misusu wana utaki Belgique na o mama Olive na babi fabriqué par les Indiens
indien eza ya malonga te ezalaki wana kapona soki mpona koboma bato nayebi te na likambo ya mama ngai nazalaka na biloko ya ba intox na ba formule te je viens natangaki document OCC auti kokoma mpona kodémentir mokanda wana moi je crois qu'il faut encourager ba misala ya malamu ozomona ba musu bazoyiba mbongo bakotonga ngo ba laza bakoyiba kotonga ka bandaka sumbi la zamba yo na sone mission na makambo ya ndako ya Victoire omonde zo pousser maintenant o ya rompo nga muntu zongisela ka batu ba image na ngana ko senga zela te na lui ya Victoire ozomona no zongisa ba image na ngana loba zongisa Jérôme na kwebisa yo batu batala makambo ngana lobaka kedo na Victoire ndenge zo pousser ko la champion omoni. Donc ce qui olive lelo azui mbongo asombi mwa kisi na monaki bilanga na ye mi ba pondu ba tomate ça il faut encourager mais ce que je regrette après ça qui mobali na ye conseil te azo chance ya kokamboka pendant 19 ans Congo ezalaka mboka ya badonte soki bazui chance il faut batonga kamboka pour te congolais nyonso misumbela ka chloroquine ezate bango basala bapesa ka biso badon. On est makambo la muke na on est pe mama mida ayaka pe na oya ye na mama yembute na cadre ya 100 jours batiaki po ba réhabilité pe na ba hôpitaux donc bozu bobetu zunguluke bosko na groupe na moni pe yel soko na ba masque soko na banini mama Denise pe la muki toza na posa badon to sepeli na yango toko boya te ko soulager bato mais mama Denise pesa mobali na yo conseil ya malamu atonga mboka po ba yimboka ba vivaka na misala na bango eno na badon na sengi pe Joseph ala ndoloko ya mama Olive mama Olive mama malamu mama Boboto papa Joseph pe ala ndaye yo so okenda kingakati nano kenda te kingakati leki monene ye muntu moko tina nani kenda te ba te nga go bengisanga te na bandiko leka na ngai wa na balabisi ngai talelo kwango munene mnaka ngome na TV metango ba professeur wa bagenda ko cha milongo tala mulai akusana nango nini ye moko vanité de vanité toka tata ndambo bateka muna muri va ça c'est le mois première part toteka ndambo akenga kati tocha mbongo na nini ya riposte pour tokende na yango mais moi je suis pas là pour na kocha polémique na nini wan Joseph ana mbongo ebele toka batamwa ndambo to sala solution wana pour na riposte to comme na biso na suka mwana mboka to mona ki honorable Mukeba ya bimi na prison babi président Félix ayoki mawa wana zaki ndeko na ye babundaki lit ensemble et attaque kwa bande ko sa mamba acharnement lelo bimi boloko grâce à président Félix Okolobani nga kuchanga na ba polémique wana te nga na bundaka yo bino boza makambo ko bundaka politique ba kombo Mukeba za moko muto bozaki na mais grâce à président Félix n'est pas un dictateur beaucoup mi sendenge wana te mboka justice ezaka part eza indépendant hein yango bakabolaka ba séparation ya pouvoir. Et puis na likambo ya Felia Mukebai bato bayebi ke likambo ya Kamere ezeli likambo ya Godé oyo ke Félix na kati wana bien c'est que magistrat suprême j'ai seulement regretté que l'arrêt de la cour Yazalaka président il n'a pas pu kolandela yango parce que Mukebai a fait 2 mois en prison basi baranda cour na cour na yari ya cour constitutionnelle. Ma bimi c'est que moi je peux conseiller à Mukeba c'est de ne pas faire kozongi samabe na mabe zo ba Kristo ozo mona a tika likambwana siko tala mukilende ezalaka mokili turu siko lobi ya moninga omoni siko yo kanise ko za muntu ya makasi yo na peso zele kuna na matete ni medaka kolonga akozana justice mboka na biso na dossier ya Kamere Kamere soki aza innocent batika ye mais soki aza okatama tabana okama mama mida te yo kama ya ba congolais te yo kama ba congolais te depuis awa obite biscuit mati biscuit sans faux eza susu te wana soki ya bongo ba fande na ba mbongo na ba jeep ozomona c'est grave ozomona donc nous voulons les Mbisangai
souverain azali ebe kaza bwana solo to kubangate na bina ngaba polémique oh na za souverain yebe mukulu te salvateur de la patrie na comprendre ye pa ko tena mabondeli na didi ki ngana biwana te un message na ba diaspora nyo so kolanda na pesi papa chéri mbote binadama na pesi mbote na pesi mbote na ba congolais nyonso ba kolanda biso partout dans le monde yo kozana arrestation quand même ngana kozenga sa justice te ngana kozela pourquoi ceux qui sont biga za innocent baso ngese ndako ça ils impliqué bakangaye pour tout congolais. Même si Félix est impliqué dedans, Montagnon s'est impliqué de l'un ou de près à répondre devant la justice. Tozui mboka pona ko bongisa mboka pa pona kozwa mbongo ya mboka kosala kanango bisengo. Merci. Mingi. Balandia Congo Live Télévision, merci pour vos acquis et belé Rolanda Bisso na mona mboka Médard Kankolongo na penza to sola qui sont d'actualité to komina suka bo tikola na penza mona mboka Médard Kankolongo ndenga utikolo ba na matali interpellation ya dire kabia chef de l'état alobiso ki aza innocent azonga ndako kasi soki azali impliqué na ba dossier nyonso ya 15 millions ya 100 jours penza justice sala musala nango to komina suka. Merci na oda ki bona sima caméra Gibotombela, merci na banyo banda ki so partout dans le monde entier. Mon vieux Roger Luma, mon ben monene président Félix, j'en suis mon papa social depuis États-Unis, c'est les Tunga de Lausanne, papa Jean Compaoré depuis Belgique, Nabo Sanité mon vieux l'impresario Claude Dombasi de London. Ngam no sokinza mazongité to monani na mbi papa chéri mbotete. Papa chéri pesi mbotete. Papa chéri binadama. To pesi ba mbotete na didi kinwani.